Mbote bandeko balandi. Mbote na baboni ya Miss Elongation. Mbote na Koffi Olomide. Mbote na Cindy Leker. Mbote na Manike. Bandeko, même Bible lui n'a pas pardon, c'est une puissance qui libère. Bo éviter elo nini pousser Manike à senga pardon. Kota la vidéo ya Manike ya pardon envers Cindy Leker et mon apenda pardon et ça sincère ou tina kacha motema. Mais pourquoi batu bozolo ba ke Cindy Manike a sengi pardon na bosolo te. Eza pardon mo uti na kacha motema tete. Bochika congolais. Congolo linka kucha batu na baninga ni sika pasi. Congolais linga ka muta yoka pasi, muta nyoka ma muta zala humilier, muta jimine motu. Muta sala ki mabe quand même à reconnaître mabe na ye. A sala ki mabe na caméra, à reconnaître ngo na caméra, a peut ko senga pardon na caméra. Ko bino bolingi pardon a senga ondeni. Alanda Cindy na zongo côté to sala ka zongo inene ki ko pangsa Cindy salite ya zongo inene. Aya laksi bino botale na uchi ko pangsa Cindy salite ya zongo inene na cimentière pour limbisanga. Toi banda akoma mwa msala ya Cindy soki tongo etani akia a saleli Cindy déjeuner a chelema ya kia sokoli alati bilamba akendeli wenza lambeli alie a sokoli na pokwa alati pyjama matina mbeto alali ali azongi na ndaku nik akikuta bani akoma femme de ménage ya Cindy po bonjima pardonner. Non. Quand même ta qui m'a bé à reconnaître ma bé na asengi pardon. Bonjima ye, bonjima ye, bino bozo kanisa kokendaka chaque mardi, vendredi, komataka ngomba na selemba kokendaka ko signer présence. Bomona za facile. Sina ba transport na kati wapi mbongo. Pour liberté à Manike za nango liberté provisoire. Kobima na ye eza liberté provisoire. Bato aganga ki wana aigle kaole likondi protège soki na nangwana eza liberté provisoire. Il paraît na héritier pe asengela ki pardon pa Koffi po batikai. Liberté provisoire. Azanon libéré te chaque lundi na vendredi fois kenda ko signer présente Manike présente Manike présente et pas procureur na procure. Chikata tolo bango ta bongo pobo tia Manike kimia. Chaque lundi na vendredi Manike fa kenda ko signer présence et pas procureur. Eza facilité. Faut la mukatongo, faut lukolia, faut zwa moto ozwa taxi okenda ka baler et tout. Nyo soto ana mbongo. Mettons à reconnaître ma belle à s'excuser quand même. Pourquoi qu'on humilier pardon na Keza pardon sincérité. Pardon bino bolinga senga ondeni. Asenga pardon kasindeni bino laksa biso. Asenga ondeni. Boyo ka pardon Manike bandeko. Asengi pardon et puis c'est tout. Abi Koffi 4 vient à 4 à to bandakala. Cindy Leker. Tout onde andimi Cindy Leker. Tout eza Cindy Leker ya cousine na bangote. Tout eza penda Cindy o ya Koffi Cindy Leker. Bo kamani. En tout cas limbisangai. En tout cas limbisangai. Place na uti na yebi na sali. La place na okende. Quoi t'en as évité? Je me rapproche de rien parce que dans ce là il y a un moutamabé. On a été qu'à Inanga. A joué conversation à Tina réseau. Limbisangai papa. Limbisangai. C'est lui qui a un seigneur pardon. Pour la moindre macaron, au moment où il y avait comme fingama, batembe, bakotina boy, le comme te Manike muta créa kali kambone ya comme boy. Baranki ne kote na boy batwa bomana comme na nga mwana nzam. Na seigneur pe na so kangisanga pona lobi Koffi Olomide na pardon. Na za prêtre ya kangisanga. Limbisangai. Même si tous ça a des problèmes, mais on a passé au moins des bons moments aussi dans la vie. On t'a poussé naïveté et l'autre côté, quand on a seigneur pardon. Limbisangai. Cindy Leker limbisangai na o nyonso eleki limbisangai to bandai ko loba bana ya libumuté bana ya musique
Il y a des femmes stériles, na boy bayi na nga sala batute na ko finga jamais stérile. To bana ko ba bana ya madebete bana ya musique, obota na musique. Obota na musique. Ezaki ni kamte ke na oza stérile obota ka toke na non non non. Na ko finga bana stérile te. Na ko finga basi stérile te ngana sala ba nzambe mutapesa bana. So na ko finga ba ekomba. C'est que nzambe na ngona bondelaka akopinyenga. Sindi limbisa ngai. Limbisa mama. Ezaki kaka ba analyse de tout ça que ça polémique na ndenge comme kendele mabe limbisa ngai na mama bana na za grande sœur na yo na za mama na yo na sengi pardon sincèrement mutatindi ngate mutalobi na ngate na sengi yo na quadra pardon en tant que to place na uti na quadra nzambe nda yebi exactement en tout cas quadra limbisa ngai qu'est-ce que la motemo limbisa ngai en tout cas bolongolanga na makambo mutu atiaki voice na réseau atiaki yango na sorcellerie na kati epesi ampleur ya mabe nzambe na nga alobi avant okende église momisanano na moningo boswanaki na ye na ndako en tout cas na kombo na yesu limbisa ngai sindi leker limbisa nga kwata limbisa ngai vraiment nasengi mpena pardon nakofukama te parce que bafukamelaka nzambe limbisa nga vraiment na mikitisi limbisa ngai. Merci beaucoup Maniké, c'est très sage. Bomoni. Est-ce que pardon, isa pardon ya kwa ngana Thompson, to ya dendo, isa pardon mto oloba to uchi musika, bisika na uchi na yebi me bisika na okende na yebi te, na ko finga basi ya bikomba te ponga ya pesa bana te. Bomoni, kota la ye boye, ozomo na penza ke no mto osinga pardon sincère. La mokileza océan. Toza na kati ozo nager place okene mutu aobwakela yo nzete oyebi te. Très bien. Quand limbisa ngai sindi limbisa ngai natangi mpena sindi le cœur limbisa ngai yaya limbisa ngai leki na nga mwasi limbisa ngai. Très bien. Mwasi ekomela sindi le cœur l'honorable esika tozali paroba nakoki kopermettre mwasi mosu afinga mwasi mosu stérile te ezalaki makambo ya stérilité ya kobota ya zemi te eza makambo bana ya musique eza bana ya libumu te ekomokende mabe basi mosu bamona nde naofinga bafemme stérile non nga asalaka bato te nzambe na nga moto asalaka bato en tout cas sindi leke alimbisanga ezalaki polémique ya musique natomboka loboko na likolo na kombo na yesu nakolimbisa te parce que la bible est interdit on adore qu'un seul dieu en tout cas on fait l'homme idée limbisa ngai vraiment nasengi pardon sincèrement yaya kwa droit presque outi limbisa ngai nasengi mpena pardon sincèrement avec mon cœur limbisa ngai nakopriye te nakoki église te parce que bible eza kointerdire naa na kanda na mutu nakende mpe naa na kanda na yo te eza kaka mutu moko asali likambo na kanda ya mbongo ya Vodacom limbisa ngai quadra limbisa ngai on a passé aussi de bons moments sindi le cœur limbisa ngai oyebaka bade obanda kosolola olobaki on a parqué limbisa ngai yaya limbisa ngai mwana ngai leki na nga mwasi limbisa ngai kandi limbisa ngai vraiment nasengi pardon sincèrement kandi kunku limbisa ngai vraiment soko okanisanga mpo nasengi yo pardon na kombo na yo nazozela mpo nasengai kombo na yo mpo nasenga yo pardon limbisa ngai. D'accord Malik. Bino pardon bonga singa ondeni. Atani bien na kandi nkonko. Vrai non vraiment sindi. Oh soko kanse li susu. Boke na prison procureur alobi atari comment na kandi nkonko. Kandi nkonko. Asini pardon etani longa masamba ngibele. Na grande sœur. Asini pardon. Bolim ça est. Nous sommes en score polémique ici, il y a pardon. Non, pardon, pour nous sommes en polémique. Zambe congolais. Congolais, bah, quelle heure la matière, ni? Congolais. Bah, quelle heure la matière, ni, congolais? Kota ya sindi, manike, pardon, dengazo lobelela. Mona ke pardon. Aguchi na kati ya motema, parce que ya mambo mbongo. Ya mambo mbongo, po sini ndenga na soka sieti mani kaza mbongo ya ofuta bamandi anango esengele ka pardon ok pardon mani keso osala ki yango avant amsoli ngo koma no chino ba prison anante pardon quand sinda ba kisoki penza t'as tout ce que moi j'ai sort
ongo koma tina ba niveau communauté ata pendengo obimaki onano koko mani comment on mandolo ba j'ai des épaules oui j'ai des épaules otalanga na lobisi baba so yaki na ona ndenga bien ngo koma na ba niveau comité moi mbongo wana oleba pesa ana afuta ta université mbongo wana bacha bana bacha provision loso allez eke na ofutaka ba mande ya ba procureur faut ozala sage bandeko atoza na succès memela succès yango na ndenga bien komemela succès na ndenga ki impolitesse te po succès yango ekwa butine loto etika ka référence nani manike mwana mama banga zalaka impoli référence otikeli bano héritage ya mabe po ozalaka sage très sage po wana bana yo sokoli na yo lobi kuna otalisa zo likolo ko bana yo héritage nini otikela bango référence nini otikeli bano bana manike mama banga zalaka impoli kuta finga période mombo afinga basi babota kate omonte ke za malamu te za mauvaise référence en tout cas isindi lequel limbisa ye ando na mwasi ayaya kamde ma chuluba ayaya a mama nkeska na motema olimbisa ye que ça ira bien et voilà babi mutu a reconnaître ma bien na fini pardon pour olimbisa sindi ato olimbisi manike te nzambe ikolo amoni motema ya manike nde asini pardon alors so bocoince nzambe osepela na bino te abi mutu te atindi ye po asenga pardon ye moko alali alamuki asengi pardon alors boluka esika na motema bosala nini bolimbisa ye poso bolimbisi ye te nzambe po osepela na bino te babi mutu so asali yo mabe ata ye kosenga pardon fo kozala nika na ndenga mayele boyebi de ya manike nde azala aza monoko sans frein aya na ye monoko sans frein okwala si deja ezaleli sindi yebaka kozala na bareserve na manike pe yebaka kozala na manike kutu sindi atumbolaki yo te yo nde mutu obandaki yo mutu obanda sindi donc manike zala na bareserve ntango oloba po esalaka bien ozo comprendre lobi nango fali nalingana na kotumbola bato te mpona boya kosenga pardon nalingana na koluka ba problème te kokota makamba bato po eloko wana ya kosenga bato pardon nalinga yango te yango moni na se respectaka na garda bande fo bozwa pe exemple ya mutu na bino no pa président na bino afinga bato te aprovoka bato te atumbola bato te asala mosala na ye objectif na ye passion na ye nde yango atalaka alors bino pe boa na nsima fo bozala exemplaire fo bozala vraiment exemplaire abi alinga na ye mambo otumbola bato te alinga mambo okota mambo bato te alinga mambo okretien mambo bato te po eloko oyo ya kosengaka bato bapardon na caméra alinga yango te yango wana aevita na ye baproblème bozwa exemple na ye tala siko aigle Mobutu général Etumba oyo asengaka bapardon na bacaméra c'est une puissance qui libère to boite mais esopi po yo za Mobutu général Etumba mama succès yondo kangi succès siko osengi su pardon pwana po monake munoko kaka munoko oyo ebetisa mataku fimbo munoko oyo munoko même bible lobi ava koloba foko balola munoko tourner ta langue 77 fois x 7 ezali awa rebele bisous bye bochika manike asengi pardon bochika ye pardon bino bongo na manike esa asengi pardon et puis c'est tout bochika polémique na komba bochika eza sincère te eza insincère pardon manike eza sincère te eza insincère yo saka na prison kokenda kondimaka présente matakita c'est ça pas fait siko jour wana so yaki retard oyesko na prison manike esko oki ondima présente oyesko retard fo zela bato nyonso ti fo basila tie koma tourne po basala mulongo
ozeli bato nyonso ti bakosila tie koma tour na yo omona mpe butu mpe kangeli oka kuna olali kuna esu na prison donc manike noza na fale ka osengaka pardon mowumbu asindi pardon nga nakokango te pardon donc manike olinga okoma mowumbu asindi chaque lundi oke kosigne manike présente chaque vendredi manike présente mowumbu asindi sindi punition manike fa osengaka pardon sindi limbisa ye pardon ya manike itunume ndona musakata fa osengaka pardon po mambo wa moto wana olie bana bamelata ti ale ekenda mambo ofutaka balere tu ya makala pardon kamera po chikite ochiki pe kamera te si olinga zaka mukolo kendima présente ale bakangi yo kuna yo ozoka te mambo ofinga bato ale obima esu te chikala manike fa osengaka pardon nzambe de John fa osengaka pardon place na uti na yebi nini na sali la place na okende kwata na yebi te. Je me rapproche de rien parce que na sola ikana muta mabe on a été ka inanga azui conversation atie na réseau limbisa ngai papa limbisa ngai sindi le pays lobe koma te mani ke muta créa ka likambo nde yango koma boye baranki ne kota na boye batima bomana ko mona nga mona nzam na sengo pe na soko kangisanga pona lobi ko felo midi na pardon na za prêtre ya kangisanga limbisa ngai même si tous ça a des problèmes mais on a passé au moins des bons moments aussi dans la vie on t'a poussé naïté et l'autre côté quand on a sengo pardon limbisa ngai sindi le cœur limbisa ngai na o nyonso eleki limbisa ngai to bandai ko loba bana ya libumuté bana ya musique. Il y a des femmes stériles, na boy bayi na nga sala ba tuté na ko finga jamais stérile. To bandai ko loba bana ya bébé te bana ya musique, obota na musique. Ezaki li kamte ke na oza stérile obota ka to ke na non. Na ko finga bana stérile te. Na ko finga ba stérile te nzela sala ba nzambe mutapesa bana. So na ko finga ba ekomba. C'est que nzambe na ngo na bondelaka akopinyenga. Sindi limbisa ngai. Limbisa nga mama. Ezaki kaka ba analyse de tout ça que ça polémique. Na ndenge komo kendele mabe. Limbisa ngai na mama bana. Na za grande sœur na yo, na za mama na yo. Na sengi pardon sincèrement mutatindi ngate, mutalobi na ngate. Na sengi yo na quadra pardon en tant que to place na uti na quadra nzambe nda yebi. Exactement. En tout cas quadra limbisa ngai. Qu'est-ce que la motemo limbisa ngai. En tout cas bolo mulanga na makambo mutachaki voice na réseau tchaki ngona sorcellerie na kati et pesi en pleurs à mabe nzambe na nga lobi avant aucune église monisa na na muningo bosona kina ye na ndalo en tout cas la combo na Yesu limbisa ngai sindi le cœur limbisa nga pata limbisa ngai vraiment na sengi pena pardon na ko fuka mate parce que la fuka mela kanza limbisa nga vraiment na mikitisi limbisa ngai. Merci beaucoup océan. Tous en quatre sont nagés place au Kenya au bois que là yo nzete oyebite quand à limbisanga sindi limbisanga natangi bina sindi le cœur limbisanga ya limbisanga ile kinanga mwasi limbisanga donc c'est comme là sinazoloba na ko permettre moi si me soit finga moi si me soit stérile tezaki makamba stérilité ya robota ya zemite eza makambana ya musique eza bana ya libumuté et comment kene mabe et comme basi me soit moi ndena finga ba femme stérile non nga sala abatu te nzambe na nga mta sala abatu en tout cas sindi le cœur limbisa ezaki polémique ya musique na tomo ba le moko na likona kombo na Yesu na ko limbisa te parce que la Bible l'interdit on adore qu'un seul Dieu en tout cas on fait l'omidé limbisanga vraiment la sengo pardon sincèrement ya quoi doit lui presque outil limbisanga la sengo pardon sincèrement avec mon cœur limbisanga donc prier te donc église parce que Bible les a pas interdit na kanda na mutu na kende pe na kanda na ote donc ezaka ka mutu moko asali likamna kanda ya mbongo ya Vodacom limbisangai quadra limbisangai on a passé aussi des bons moments sindi le cœur limbisangai oyebaka babe obanda ko solo baki on a parqué limbisangai ya limbisanga mwana ngai leki na nga mwasi
limbisa ngai kandi limbisa ngai vana sengi pardon sincèrement limbisa kandi kunku limbisa ngai vraiment soko okangisa mpona sengi yo pardon na kombo na yo na sozela vana sengi kombo na mpona senga yo pardon limbisa ngai d'accord Malike c'est ya kandi nkuku limbisa ye mama kandi nkuku limbisa ye et voilà wanizaki pardon ya Manique de John la maman de Prince Babia et Anna Ndonga comment yanganati Anna Ndonga Prince Babia la maman de wa mkolo wana na bosani kombo na wasuka wana po babi aza mère de 4 enfants donc ka pardon na ye vraiment Cindy limbisa lukeska la motema o limbisa Manique samsa na ona normal oyebi koloba oloba kitoko samsa na yo na normal apasa Manique tika kofinga pe fere Manique tika kofinga fere po na ba mission na yo pe okretira fere mingi tika pe kofinga fere po fere pe so ayeli o sous plainte e koma pe sous mabe e koma so fere limbisanga boye ba ko se respecter po ba respecter bino bo contrôler ka makambo koloba na munoko po lobi nango e koma limbisanga ite. Voilà. Pour lobby et comme la yo limbisa ngaite contrôler makam nini na loba na nini na loba te. Bozala exemplaire parce que oza de na bana ya mikolo. Faut ozala exemplaire. Bana si bakoli o comme de na bakoko mo ba limite moko boye ata yo ze général etumba. Yonde de John, yom to simbi internet là na maboko na yo mama. Faut contrôler ni akoloba na nini akoloba te. Et ça la ka bien pour na ba respect pe. Kuma mukolo bozo senga mke ba pardon zomona teke toke pa ito zonge pa ipe e sopi mwa mukie mais chwe ya te kande bible lobi et si comme te reconnaître mabe na ye afungoli motema ayamboli nzambe likola sa nini alimbisa Cindy limbisa ngola motema ma Cindy Olomide ya Laura Sokoko alobi Cindy Olomide fungola motema ya lukesika na motema limbisa Manique de John pour affaire à kokendaka kontimaka présente chaque lundi na vendredi eza mbongo ya ba transport mbongo mbongo wana ekocha moi saki aloso na ndako bana balia bisous bye on se revoit à la prochaine vidéo bye bye à la prochaine.